Raph Ngindu, le présentateur la force qui a tué Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a boss life. Congo Promo TV, Raph Ngindu #1. www.congopromotv5.com chez mon boss Raph Ngindu de Boston. Salut à vous. Partout où vous êtes, dans tout le coin du monde, c'est toujours la vôtre Bibi Mbombo Plasma, autrement appelée la star du micro. Merci à ma maman chérie, maman a beauté la bino vraiment Bibi Mbombo Plasma, donc Plasma quoi, Stroboyaka. Un grand merci surtout à mon boss Raph Ngindu depuis Boston. Un grand merci boss nanga solo laka bengaka solo laka babi ya batu ya mama Belinda Belinda na famille Ngindu mobima, vraiment big zouzoubi à vous. Un grand merci à tous mes fans, mon vieux Adams Kanu, Kanu Adams, vient en solara bien, na famille Mobana Bane, Nyos ba Elohim, tout, na ratia Suisse, kuna. Un grand merci à Dadi Dembo, Babi Dadi Dembo, sur la tête, Mikolo, sur la tête, tu solol, on te solol. Un grand merci à tout le monde qui m'aime bien, donc moi je vous aime bien. Voilà, le lot vraiment na ratia South Africa, donc, une émission d'Angaï, pardon. Sans du susbo comprendre regarde donc le naie vraiment na marbota la niveau nazali donc niveau nazal na latine noir donc ça ne va pas, non ça ne va pas na bakilo na cha maquillage jeté nazara mode naturel na cha maquillage jeté le côté na noir vraiment on a bisa bino mingi tout ça na kati South Africa na kati Afrique du Sud, vraiment on a bisa bino toujours ba information ou les kaka vraiment na kati mboka donc vidéo on a sali yango on a sali vraiment lelo na butu on habité na ozela lobité, il est déjà 21h on a bien ça vraiment vidéo parce que ça ne va pas on a kati Afrique du Sud
tozalaka baétranger na kati ya mboka ka ndenge ezalaka vraiment Afrique du Sud babenga yango États-Unis d'Afrique du Sud oyo bato mingi basutukelaka mpe Afrique du Sud États-Unis d'Afrique nde awa donc bacongolais toza ebele toza vraiment ebele na kati ya South Africa bino mo boyebi kaka makambo eutaki koleka à la fois l'année passée makambo ya xénophobia elekaki vraiment année passée donc lelo nazoyebisa bino vraiment na bino osala la vidéo eza mosala na nga na osala la vidéo oyo pour monde entier bayeba makambo nini ezoso passé awa na kati ya Afrique du Sud. En tout cas, police est qui presque partout na bandaku et puis ça qui batu na ba shop na misala et donc et puis ça qui batu ba kende misala parce que batu mboka oyo ba kolomboko bazo préparer loko moko que no ba bunisa ba étranger. Bazana ba cause na bango ba mususu bazol ba que non biso ba étranger ezaka ba congolais te toza ba camerounais toza na ba Nigeria toza ba éthiopien toza ba somalien toza na ba zimbabwéen toza ba malien toza ba zambie en tout cas vraiment ba étranger toza bien na mboka oyo ba kolomboko ba déclarer que non Afrique du Sud oyo et baby mboka na bango oyo ezalaki boete ba étranger ba ye awa bazo bebisa mboka ba étranger bazo somba ba mituka ya cher bazo tonga ba somba banda quoi cher donc bazo lekela ba kolomboka na esprit na ebité quoi ba mususu balobi que non ba nigérien ba Nigeria nde to benga bango awa ba yeko bebisa bana bango bazozwa bana bango basi ya ba kolomboko to babi na mboko to zati to taka boyebi ka ke no botala ka code numéro eza wana donc weba mboka to za vraiment na South Africa bazopesa ba Nigeria bazopesa bana bango ya ba 12 ans ya ba 20 ans ba fait bana bango ba mineur ba pesa bango ba drogue ba ça bango business ya ba drogue ndesi ko ba kolomboko pe basilika ki ba bi ba Nigeria ba yeko bebisa mboka na bango yango des ordres vraiment et salamaki na quartier moko à Djobour na quartier moko à Wabenga Rosentelville dans ba kolomboka ba côté là qui surtout ba Éthiopie donc ça qui va bitumba ba Éthiopie na ba Nigeria en tout cas vraiment sans plus tarder no benga ndeko je suis boloa vraiment il y a pas qui vraiment sur les terrains il y a pas makamde aux c'est passé donc le lot to bimité tozana bandaku donc tout le monde na na musika et on a bien otika boete fona ça la vidéo oyo boyeba makamni ezo c'est passé na kati ya mboka au j'appelle déjà je suis boloa. J'appelle déjà mon confrère Josué Boloa. Josué Boloa de Congo Dialogue. Il y a vraiment na Congo Dialogue. Na Disco TV. Après, c'est bien ma news. Josué Boloa. Tout bien, moi, Josué Boloa. Téléphone est sonné. Na habité sur Kazawa. Puis. Allô? Allô? Allô, bonsoir Josué. Hello. Hello, bonsoir Josué. Allô, bébé. Yeah, bonsoir papa. Bonsoir. Yeah, vous êtes en pleine émission, hein? Comment vous allez? Bonsoir. Yes. Comment vous allez? Non, je vais bien, merci. Voilà, je suis Boloa. Je vais bien, merci. Comment vous allez aussi? Oui, je vais bien. Donc, vous êtes vraiment en pleine émission. Donc, au monde entier, Bazo Landayo. Donc, comment est-ce que ça se passe ici? Donc, par rapport, il y a des rumeurs autour de la xénophobie. Parce que biso le lot, tout ça, to bimité. Donc, ma mbouza ndenge ni information, za ndenge ni nangambu na yo, je suis Boloa. Ok, merci beaucoup BBC Bonathan. Je dis merci à tous les téléspectateurs Baza branchés dans Congo Promo TV. Yeah. Nous voulons juste signaler la base des téléspectateurs Zolanda Biso Bami internaute en fait. Allô? Oui, allô, je t'écoute. Allô? Oui, allô? Oui, donc il y avait une grande marche. Il y avait une grande marche au niveau de Pretoria. Ce qui est vrai, c'est que vraiment la xénophobie et zongaki. Mais il y a une forme de et banamboka bazotelemela ba étranger étranger qui va au bout de la mission na bango bazosonga ba shop oui bazo sala ba shop bazo sala ba salon comment bazo bout de la mission na bango donc on va linga ba sala marche OK ba sala marche alors des autres espoirs front mais ça la manque entre étrangers et puis na banamboka OK wana isalamaki na Pretoria na Pretoria, niveau Pretoria, juste na quartier place où ma fait des à la place étranger, mais biso ba connaître na boîte sangoun.
Ok, alors est-ce qu'il y a fait de mort, dégâts, salamaki parce que na moni batindelinga ba photo awa na quartier moko boye na bosani kombo on dirait na Indelval désordre salamaki batu bazoki do bakati batu mitou je ne sais pas ezaki ndeni kuna est-ce qu'il y avait de mort, il y avait de dégâts na Pretoria kuna? En fait, tu vivais quelle expérience parce que vu que je suis pas bandit ça on va pas le voir tous en to vivre expérience en pour te savoir information en solo. Yeah. Heureusement comme si nous parce que cette fois-ci ba mort les ala quitté. Mhm. Tu dois attirer attention à ba téléspectateurs dans le monde entier, ba photo monsieur bozola na ba Facebook, les ba image les cas kala na ba 2008. OK. Na 2015. Yeah. Marche pour salami muta profiter ezaka ba blessé parce que tellement frontière avec ma casse entre bana mboka na d'étranger ba policier ba quitter na terrain bazala kana ba même biso même pour nos images ezalaki ma matata ba pompa qui ba gaz comme d'habitude ba bétri ba boulette benga ba bala blanc likolo juste pour na ko panzaka ka regroupement ne salama donc mais bana mboka bazala qui déterminé ba qui na ministère intérieur na bango ba déposer lettre to benga mémorandum pour ba bisa ba konti mboka na bango que étranger bazoza misala na bango bazoza ba misala na bango donc c'est un peu ça et puis minga lobi susu ke bana ba étranger bazoya ko treka ka ba drogue bazoya ka ko memaka bana miki ya basi na kindumba alors baza content na yango donc c'est un peu ça. Est-ce que c'est vrai que makambo bazo déclaré wana? Est-ce que c'est vrai que eza ya solo? Est-ce que c'est vrai que ba étranger ba yeko bebisela bango mboka? Non, ils apprêtent. Tu vois que comme mon mec va mboka bango moko, bah dit que tout est permis, pour nous c'est facile. Alors ça na bango am suba linga bango sala misala te. Alors une grande partie va linga sala misala te yango na. Mais en réalité les gens bango te. Yo ko nda ko ba uzo. Oui, allô? Alors tokaki pe na quartier moko na Rosentelville kuna babi dege salama ki fort bana mboka bakotela ki Ethiopiens panzi ba shop na bango bakoteli ba bebisi ba biloko na bango donc dege zalaki kuna ouais ezaki à cause peka ya xénophobia. Allô? Bon, c'est que bakotela ki bana mboka parce que baba ki na baba mususu. Oui, là, on va comme sous ce bateau, c'est quand on va trop, on va pas savoir la mécanique qui nous, on va pas ça qui va vraiment, on va qui va pas pour la banque, pour la banque, ça va qui va pas. On a dit sous ça la mission, pour ça la mission, pour moi, on va aussi la bateau. Pour ça là qui nous bat, et ça me rappelle, on va pas ça qui va faire quand étranger, pour la pour Ok. En tout cas, vraiment, alors comment est-ce que yozo mon étranger bazo évoluer na mboka oyo? Na habité décision suko ya bakola gouvernement awa eza ndengene décision suko eza ki ndengene que non pour toka que non ba benga na étranger ba ko la bango quand ba kota frontière kuna c'est comment alors? Bon en fait l'homme sous ce qui na plateau c'est que ba téléspectateur live mais na ministre oyo gouvernement a saisi na ngo bazo tia pena ba sécurité malamu nyonso parce que baza na déjà peuple étranger na kati ya mboka na bango parce que ba médecin biso ba journaliste doit étranger donc doit apporter quand même plus l'économie en mboka na bango donc gouvernement peut présent mo katelemaki avec le ministre ya o mafeu so ya intérieur ameka peu comme maxilon ameka kinia pour collaborer dans la rentrée d'étrangers et puis na bana mboka c'est un peu pédé. Oh, collaboration entre étrangers, Nabana Mboka, je ne sais pas, je sais Boloba vraiment. On a vraiment suivi, donc en direct, émission Bateau Nyonso, Bazo Landayo. Alors, au mouvement, est-ce que le mouvement est normal, Tobat Borofan, Naka Landaku, parce que ça, Nabat Belé, Bazo Banga, surtout Nababus, Kokota Babus, surtout sur le côté Nabis, Koloba Munoronayote. Pour ce que le Bika Munorono va détecter directement que aux étrangers. Jusque-là, c'est les téléspectateurs congolais dans la diaspora de l'Afrique du Sud pour soutenir mboka congolais biso congolais na prière na bango lelo samedi tous na activité normale le dimanche na l'église lundi on va activité normale et puis comme ça on peut vraiment pour les aliments activité normale malembe pour gouvernement c'est forcer la police na katantela de façon que batia bena sécurité malamu nungu ngeza la te ba que no va faire transport public va faire la sans problème. Ok, merci beaucoup, je suis Bololo. Merci beaucoup, bye.
Merci beaucoup BBC, merci vraiment pour notre temps. Ok, bye. Et voilà, c'était là, je suis Boloa, vraiment, il y a Zala qui est vraiment sur les terrains, qu'on a place marche bandé, qu'on ça là, vraiment, on a Pretoria, parce qu'on m'a envoyé des images, tu as évité des images en ce qui Zala qui a 2007, 2008, je ne sais pas, Nenge, je suis Boloa, Ayoki, à lobby, donc, tu Zala qui vraiment la bandaku, yobi kamboka batu, donc, mboka, oh, sabino bandeko na biso, et on va biso, tu Zali, na bamboka onzamba sungara to londesi ngam bibish mbombo donc on va na tek na penser te na mboko Afrique du Sud on a fait ta 3 à 4 à t n'imte vient na boss na rafungindo so da bakota ba États-Unis on ça la bien hein vient na Adams na rata Suisse eso plasma moi tour tenga kuna ko yane ko to libela ngaba mboko no fanda te parce que mboko c'est qui est vrai mboko to tambola na keba totambo na keba ata na moi nde singa plasma boy soki ata na moi na otambo na veni na tala kasima pamba parce que za mboko eza ya crime mboko koza la bazo salo crime bazo salo babenga na Congo kuluna batoti babimelo bazalo kwa bakulu ba fait ba kuluna to ko benga bakuluna bako bimelo boy ba botolo eloko ba botolo téléphone sac batemi na veni kuna ba otala ba baka sorry donc totambola na mboko mponga pona na lobango que non ezaka grâce à Nzambe nous te accompagnera biso donc ba dégâts et ça la makama c'est qui faut tous na biso pe bien et cause que non na ko baka teke mboko ezama ezana ba avantage nango nesi ba hôpital boye ba hôpital to kenda gratuitement ba si ba bota gratuitement donc eza vraiment na ba avantage na ba désavantage pesa surtout côté sécurité dans un mécanisme mutabate la biso za côté muso ko le cadeau ba salio dégâts ba botolo eloko ba otalo pe ne ba osalo dégâts bazo botolo bazo sala crime donc bazo tala bazo le beloko mon côté vraiment bo sambela pour la biso to bino boza pe libanda boza na Congo boza na diaspora bino webika na mboko ba linga na bombe étranger te et ce qui est vrai ba étranger vraiment ba envahir mboko yo ba bina ba aéroport bota na aéroport combien de Congolais bazokota combien des étrangers na mboko bazokota na ba frontière kuna na ba Bedbridge frontière ya Zimbabwe na Afrique du Sud botala combien de bis bato to na sola na batindika ba ebisinga ba bibish mboko na ebité muneno eza na ebité chaque jour ba bus ekotaka bato ba utaka na bazela makoto benga zela makolo bazo uta ba Zambie ba Zimbabwe ba Congo ba nani ba yaka par bus combien de personnes bazo kota même mboko ezo tonda kaka mais ba nager ya ba envahir mboka oyo parce que so botala awa la plupart ya ba immeuble ya ba ndako minene bomona kisa ba Nigérien la plupart ba Congolais pe bazana bango ba o vraiment ba osala musala na bango ba ope bazo somba banda ku baza mais sur 100% ba cause la ta ba 30% ba Congolais ba o so batika la wana sur ba étranger 30% ba Congolais donc to ba 20% ba Congolais au moins que non le lo à côté me ça peut que non immeuble boyangai ndaku boyangai mais la plupart eza eza ba Nigeria nde ba tondisi vraiment zo senti que Nigeria sommi ndaku a sommi vraiment donc ba mingi baza yango ba Colombo ka ba déclarer ba lobi que ne étranger bazo envahir mboka na biso ba yo ko bebisa mboka na biso biloko ezaki ya kokita biloko komi ya komata donc moyen te to bimaki de banda côté on a ba kité ngana otika te oza musala na ngamu pasisa parce que eza bato mususu ba mona na ba Facebook bozo kaka mais donc les longa mona sur le terrain awa dans la vidéo dans le lobby déjà na obima libanda na kokota to me kokota pe na milieu congolais ya étranger to me ko pe ba point de vue ya basi on a ba ki lelo na otika te fona ça vraiment vidéo do tobi to za parce que la fois passée to bungsa pe ba to belé ba ya année passée ba congolais belé ba kufaki bomona ki na ba vidéo ndenge salamaki ba congolais belé ba kufaki ba étranger belé nde banda ko beta bango ko saboter bango na vidéo moko boye ezala ki bana moko na bi eza ba kota ba Soweto eza ko le côté ba côté le ba frontière hein en fait pas frontière mais ba côté le ba banlieue ba eza le ba bandonu na bango ba Congo na bango ba kanga ki bana moko ya ba étranger na bi ba vidéo circule qui sur internet ba tumbi bana wana donc na lela donc na okata pour ça na bina zonga Congo na kende mboka nini donc nde toza balinga biso eza ba place mususu soko koti koloba noku tulata ata lingala te
koloba no poso ko lobi kaka ba détecteur za eza bato musupe bakota la pelo nde singa ba musu ba confondre ngai bakasanga sud africain eza bato musupe soko tali bango talaka oyo forenya ba benga biso forenya you are Congolese, are you Congolese et comme nga soko mika au moni place ba étranger ba fait bon bakola mboko baza donc on a kotisa que esprit na kangelo ngi donc c'est esprit ba biso ka ba mbota mo ba pesa ka unjani yebo ngabe yebo sisi koti choisa to koti saka face pour la misa ba ko salope mabe bon ba sala ka batu mabe bazo salo dégâts bazo botolo loko be ba salo crime ba otala yo et ça na mutu mo congolais mo ba non pas congolais azaki zimbabwéen bazo bomeka utine ka shop uti ko so baka biloko na sachet na atobeta so super bet boy abimi boy donc obike mutu me telemi ko na veni batu bazo leka na sala ku tu vidéo ango na habité na Facebook dans sur mesa so betika bibi shumbombo na Facebook nango mona do ba bimisi munduki do ba benga ba gan pa beti mutu sur place bazu voiture bim bat ba otala bat ba bete venema ba beti ko tu liboso a shop mutu oteka na shop abi na baton ba bim ba beti yebisa sko na habité dans le balanga trop en tout cas vraiment ezaki juste pour informer bino comment est-ce que mambo et les canards na mboka aucun na bisa bino vous informer, c'est mon souci majeur. Hein, le on a 21h fona saka vidéo muté mais simbité ba topé à par-ci par là bazo benga bibiche. Bonne Afrique du Sud kuna position za ndenge ni. Donc l'autre zaki vraiment na bandaku. Donc to bando banga moi keba pour police yemo ka leka ki na ba shop donc sango batina ki ba message sur WhatsApp que no ba bimate ba étranger basa surtout na ndako pour bando kana ba sala mabe. Mais gloire à Dieu dégâts vraiment salama ki ba customer ba quartier mon sous-soupé ba marche donc boaki ba camion à moto les kaki ba boaki ba gaz ba lacrymogène ba boaki wala surtout ba Pretoria wana mais on est ba quartier ba congolais vraiment ba bangaka ba quartier ba congolais ba quartier ba Yoville ba Berea na poto ya kuna ba quartier loko ba côté ba Sunnyside wana ba lekate pour place net ba quartier ba Yoville esa place ba ko ba bengango Victoire ya Afrique du Sud kuna kutu soki étranger amoko ba meko kota ba kokate parce que il y a plein des étrangers ba lobi que donc kuna ba ko simbela ba ko simba ba mbeli ba ko simba minduki mais ba kota kana ba quartier ba bikeno ba congolais baza moins. Voilà, c'est déjà la fin de mon émission. Dans la vidéo, on va confirmer. Bino Bokinde, donc on a besoin je suis Boloa. À lobby vraiment comment est-ce que Mamboleki, Nabaki na la tech et son dans sa vidéo tellement bad nazu appelle les belé bad tourner tuninga, Nabaki vraiment dans ça la vidéo oyo. Donc c'est qui est vrai mboka oyo et ça n'a pas avantage nango. Ils avaient des avantages nango mais nzambe kande abattre la biso malgré auparavant de to bande koyo kabat bandol bakino crime ezalaki makasi wana ba biso to wana ba Congo mais ce crime est diminué mandant parce que na kalezaki ata na téléphone boko tambola te bat bando tambola ka ba téléphone ba basi ba téléphone na carte soutien bana basi ba téléphone na carte soutien ko tambola ta na sac te po ba ko yiba mais ti le za ba place mususu na olingo kende choisa te na zo téléphone na côté si awa na carte soutien choisa na ngote parce que za mboko poso sali ezande ba heure ba 21h OK ata shop na so OK so maneza ba quartier mususu OK so mbata nini boy et ozum téléphone oche na parce que bako bimé bako boma mutuka likola téléphone na se na biso immeuble na biso na CA je ne sais pas Patrick Ezalaki le 31 décembre hein? Ya les aki le 31 décembre ba bomi mutunga plasma na moni likolo téléphone ba beti masasi bon non ba beti masasi ba chuba kembele on dirait ya ba chuba ke pour no senga téléphone ando boy ba chuba chubi mbele a maquiller zo bima ce qu'on calculer l'état ambulance ya pour ambulance ya ça va 45 minutes ce qu'on sont dans un état grave ko kufa pe l'état ambulance ya eza nango ba pe ba mona mutu ko yiboy mutu ko simba za téléphone ambulance ya ce qu'on so ka za ki l'état moko bien a ko kufa pe donc c'est là kinga somo taka le 31 décembre tozo kende vetara biso no tozo mbeta mis tokate tozo kende veiller mais tozo ke tozo bata ma téléphone tozo to tchena kati nzoto pona miso bako bimela bino awa to ebaka to pakata mbango. Voilà, c'est ça l'Afrique du Sud hein donc to sambela nzamba fongola biso banzela sambela nzamba fongola biso vraiment banzela to kende vraiment to kende ba mbonga c'est ba boss na Fangindu to kende na Balmani kuna pa ba Rebecca wa chipo to to en Afrique c'est qui est vrai to en Afrique singa plasma na linga na Afrique te jour opportunité ko fongola melanga ale nena opakata na ebite mais c'est qui est vrai toza na biso wa toza na biso to liaka na biso bien to futaka na biso bandaku mais ezaka Afrique et ben on bosse dans Afrique ezaka Afrique
le bago vient Patrick Mobicho. Afrique et Afrique. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de mon émission. Boyoka qui vraiment, quand des nèbres bino ma vidéo, juste pour nèbres, quand des gens là qui noir à toi qui ne sengote pour tout ça qui a banga banga. Na zui bapel a ndenge Congo bazo benga. Maman nanga bengi place maman nanga mbombo nanga mbombo wani. Non habité maman toza bien. Nabaki nakobimate. Lobinde no bima ce qu'on a bim sa caméra nanga na zo ba interview on nabaki vraiment en noir pour tout ça qui vraiment banga banga. Voilà, merci, c'est déjà la fin. Merci beaucoup à Patrick, le grand Djogo. Babi Djogo n'a pas mis tête aux autres cahiers, avec équipe à miner, Liverpool, wana vraiment. Babi azo mataka. Merci à Olivier Kapinga de Game, Babi Bâton de Moïse, qu'on a Durban, Babi Nzambe Nabango. Un grand merci à Francis Bambongo, Bambongo, Topesaka na batu ya Mongo. Merci beaucoup à mon vieux Adams, Babi tu solo, te solo, Babi solo la, ba solo la yo. Un grand merci surtout à la famille Congo Promo TV. Un grand merci Chims, Balobi Chims Nakati ya Cape Town kuna. Un grand merci à DJ Balobi DJ Frank Nakati à Cape Town, Babi d'ici là vraiment non kota Nakati à Cape Town Nazoya vraiment. Un grand merci Bazebele Nakati Ndelval wana na bossa ni kombo na vraiment Babi yo soko za pour ça chom za pour ça ya tablette Apple na bossa de kombo na vraiment Babi so la bien. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à Jojo Tumba, Babi à René Assani, merci beaucoup à Shuna, à Babi Shuna. Il y a Fabrice, Babi Fabrice, maman na Elohim, Fabrice na Shuna, Babi Molongania. Un grand merci na bato nyonso balanda kangai. Un grand merci à vous tous mes fans, je vous aime bien. Donc numéro ezawana, bosan la posa bobenga, donc pour de suggestions, pour de remarques. Donc ça n'engage que vous. Un grand merci surtout à mon Dieu Tout-Puissant. Un grand merci à tout le monde qui m'aime bien. Donc, vidéo qui juste pour Nabino. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro de cette émission Sans du Sud. Merci beaucoup. Bye bye et à la prochaine.